liwa ya bakatumba mwaki ezali baorganiser bango te ezalaki organise na bango bato wana nyonso bamatata mponyo bamoïse katumbi katuma tebika kufa na crash crash wapi mais na crash ya avion ya katumba mwaki matata mponyo pasaki na kati est-ce que mutoko buka na bassin atelema atambola na mikolo mike toko estime miracle nzambe te mais wana ndimi te wana donc katumba mwaki on le fait katange on s'est dit oh baebi katumba mwaki azalaki assassiné organisé à Kobomae kaka pona na klika bato babenga katange na katanga na attention il y a des katangés fabriqués il y a des katangés originaires katangés et les katangés fabriqués nde baye ko étouffer ba vrai katangé banani baza ba katangé fabriqué tolo bato bonjour bonsoir na balandi nyonso à la voix céleste mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde aux Rolanda biso par la 20 internaute à niveau États-Unis na moni passé ça mo anja pambole sikozali bozana Europe, Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Mao Kantibal et M. Bolingaka. Tout le bateau, automessé à peu Sabino ba actualité politique en temps réel boyeba. Toza wapi, tozo kende wapi, tokosuka wapi. Merci Andewa c'est ma caméra. John Muboke Bende. Ndeko Alvi Berle signaturel c'est Mboko la effectivement de Massarande toba toujours lola les akofuta ciment tokoloba Zambe aboué toko zoyer wapi vous continuez ko prier vous prier makasi pour na RDC vous prier pe makasi pour na mboka nyoto loba soki Nzambe te mais le Congo ezalité processus électoral comme na niveau ni Uhuru Kenyatta a mis des délégations à 1,23. Pourquoi il a mis bas? Sur le terrain, force à EAC, pourquoi ils ont pas d'opération? Alliance, c'est ça qu'on salé. Des alliances, c'est ça qu'on a 2023. Situation économique, sociale, et comme dans le niveau. Et ça va sujet d'actualité pour débattre avec Bissona Bino. Dans un même langage en boucle, les professeurs. Mon monsieur, les canaux qui jouent en débat, là qui ont oublié en tout cas, monsieur Venabo, ça les macabres, tout ça les forts caca, tous à la même température, même atmosphère de les Kanaki, pour la tout informer Bino en temps réel. Moutouale, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Kitoko, santé le gars Kitoko. Santé le gars Kitoko. Boni Mboka comme dans le niveau. Babi dollar et mati, vous avez cocaté. Dollar et mati, oui. Wana photos à la sincère dollar et mati to yakate poto betaka bajale loto kumisara eloko yo et moi qui m'a besoin c'est oui dollar et mati situation économique est un peu difficile mais bande ko ba bossa na teke crise économique moi est un peu mondial soko landi bien OK le lot en Égypte biloko et mati à 35% en Égypte. Crise on a pesé en Égypte et zuba pays est belé mais yango tezo lobake to kumisa yango to sepela na yango ke crise ekoti crise mondiale ekoti oui crise mondiale non ezo toujours senga na tata mokonzi à revoir pe équipe pour ezo travailler ensemble na ye ba yeba ndenge nini oui eza crise mondiale mais ba un peu quoi arrêter hémorragie ou ya crise. Oui, c'est une crise mondiale, mais exagération comme il peut dans l'opérateur économique étranger au Basalia. Pour peser un peu de température, le peuple a souffert, il faut que les actifs dans le terrain. Mais si les Coréens sont dans le terrain, corruption est ma casse. Ils ont toujours rappelé Papa Gilles Alengete. Nengo Bandela qui, Nengo Zate. Le kumo ba pesa kiyo na monde pe na Congo batu abeteki maboko Gilles Alengete en tout cas pourcentage est comme corruptible en tout cas pour te éviter
puisque tout le monde a pourcentage commis ya kokita sur le plan économique mais azape mutu yazo kanga akanga te mais on dénoncer mais baton sur bakangi bango après 2 jours 3 jours bazali bazu liberté provisoire bon yé mutu ro décourager yé kota cause a raison puisque atali pe babike ngape kongo na banda na ngango inspecteur ya finance azoka pe ba koti pe ya bien na population ceux qui baza ko aider na justice ceux qui justice ezo ko aider tout comme les inspecteurs à justice même la police au père Kuluna la police azora makasi ya aussi sa Kuluna ceux qui justice azo aider mais justice ministre à justice mutumulala IGF akokine kokanga akokine ko adenoncaka mais mutu akangaka asanctionnaka ya justice mais justice to mona so mutu mo bakangie condamnation oui bakoyeba 2 ans 3 ans mon sutuka mutu ana libanda ndenge nini ministre sala point de presse le cas de sa population que mutu IGF akangaki pona détournement mbongo ya peuple congolais aza libanda pona boye ale karaté to monika mutu aza libanda so to mona que corruption zana makasi na justice oyo régime passé lelaki eza même justice oyo ezo continuer ba magistrat wana do ebandaki moi bien mais komi ba bezo ebandaki bien mabe komi makasi na justice ya kosakana te mutu ayebina ke oliba benda ne 2 millions wakange naoyiba 3 millions naotikela mama na bana 2 millions bomba 1 million oyo nakopesa justice oyo mosusu na bandolia na ngai ezali naoza libanda ebele ebandaki nanu na ministre ya EPS par l'époque oyo akende boloko alibanda baleki ebele alobi mutu abimisi ngai faci beton mutu OVD oyo bakangaka ake boloko alibanda adetournaki mbongo ba peuple congolais vraiment tata mokonzi tolingaka yo mingi oza oyo ya biso 100% ya biso mais revoir un peu kipo babengi ba les warriors oyo na kati ya infrastructure zéro intérieur zéro économie eloko te botikela bango entraîneur atika bafooter tamulai na terrain te po match eza chrono il faut kokolisa bajoueur moko baanticipe équipe ekoma mpe kosepela ekoma kotia bi équipe wana ezani peuple bakoma mpe kosepela mais ozotikela bango temps ebele elota ya population nde baonyokana na transport kingasani de Zaïre matete 150 donc cela veut dire 1500 francs transport na course moko ezala 500 francs na tongo na après-midi ezala prix mosusu na soir ezala prix mosusu ministre ya transport provincial oza wana ok tozonga na mometali mpenza ya vie sociale tolobela mais tokoti so na makambo eza mpenza très important ukini ata ayambi délégation ya M23 ok ayambi bango mpona alakisa bango mboka oyo bakokende ayambi bango mpona alakisa bango ndako bakofanda to ayambi bango mpona nini ayambi bango mpona dialogue comment on n'arrive pas à comprendre ti lelo oyo 2 mois déjà yango banda force à EACA ainsi mutu ala oyo ameli diamant basystème oyo bana lunda aya na ndako bolengele bolambele 4 fois par jour mais bozela sumba diamba mutu yango asumbaka diamba te soki ake toilette bino tu bolandi mais diamant ebimaki ainsi force à EACA banda ye tout le monde a sur le terrain au monte. Qu'est-ce qui se passe le professeur nabiki oza mutamaye le makasi na makambetali ya force wana ya EAC na rencontre oyo ou kenata le facilitateur akuté na ba 1-23 tobo sana histoire te ya Eden Kodio awa aka comme médiateur Eden Kodio wana désigné par la même communauté internationale nde batinaka Eden Kodio ya et nakoya Eden Kodio nde tomonaka ba sorti ya ba gouvernement moko boye te kobima
ya ba Sami Badi banga ya banani banani ezalaka médiateur wana nde communauté internationale ndaponaki lelo tomoni Monesco ayawa Monesco organisation ya munene na monde 20 ans à kokite a biso ki M23 zwaka ba arme quelque part lelo la même communauté internationale va changer forme équipe ezaka moko mais va changer Varese va habiter Monesco te force régionale et force régionale wana soki Monesco kuta leli a kokite maleli après 20 ans bongo force régionale eza pona ko endormir biso na processus ndenge chef de l'état a anticipé a tutoyer douane na Rwanda Paul Kagame a comme a renversé monde à travers diplomatie na guerre à RDC nde ba mafie ba comprendre ba tine biso M23 depuis ba ye awa ate soda mo M23 zo quitter azoki ate rozoka te po yo bitumba na bitumba fo zoka fo okima mangu fo kufa bango pota kutu soka zui pota te boko kufa nda okufa rien eza ba distraction munene to pesa confiance na FRDC bravo na tata mokonzi nde balongoli embargo to somba manduki openda soko ya yoki kuna so abeti son ya 10 aki koto va répondre na son ya 15 à okima à travers RDC ba FARDC na biso mais ce qui quand tu opé sa confiance na force régionale ça prend du temps et pour endormir biso ba on peut ba ko umelati tanto ya sutuka ngongezo kende naza na confiance na bango te. OK, oza na confiance na bango te to continuer toujours tozana les professeurs Arsène Mutwale tout ça décryptage ya actualité na yemi tuneza mingi pa na ngai ne mdago pesa biano et on peut na ko tapo na ndenge za ndenge bo secret ki nango. Alors on continue remaniement ya gouvernement banani oyo komuna ke no ba otikala banano pe o ba okende ceux ba kombo za na mito tango ba kombo ba ministre ceux ba kombo za te obike nestami na ministère tel peut to mona ali ozo kende o za année électorale voilà système mystique a fumé que non c'est non il paraîtrait il aurait bon tout ça va conditionner là moi rencontre mon bobino oyo mokonzi mo so etaka za na bino mais moi ba ko ka jambe ezali ni no repé sa message pour à tout bato baté ça est suivi partout to ba no makamtali ya ba ministère de to kinde awa to za année électorale année à bilan muto rendre compte na souverain premier za Tshisekedi ni na yeke aussi mbaté na ministère tel na na ko tika na okende wana eko kozanga te ekoki kozanga te parce que équipe va bengi les warriors baza ba ministre ba gouverneur mais na suka muto arandaka compte zaka chef de l'état nde na suka bila sala pe na bato ebele mais na suka batunaka kabila compte rendu mais mon conseil na ba ministre oyo ba fouter na ope ba fouter à cause plus ces gouvernement ya ba alliance oyo ba coalition mais ceux qui yo autant tata na maman na ba fouter la au classe le lozu chance à ma ministre ezate po yo za muto mayele ko le kabatnyo sote za ngolo komelio mais na ngolo komelo za ministre tikati na époque na batanga pe kombo ke ministre wana grâce na ye en tout cas peuple raisonnable et ça a peu moins bien bakanisa yo mais ce que c'est la pona mutu o ça le côté o kende comme on peut limwe mais le batanga ka kombo ya ministre yo tikana tanga kombo Ange maman Ange Lukiana à l'époque en Kabila azalaka ministre à travail ce que c'est la spéculation na ye au seba micro baladeur tous les travailleurs presque à 90% ya ba travailleurs ya Congo à l'époque ba sepelaka na musala salaka na ministère ya travail c'est ça moni musala mais yo le loza ministre o ça no rien pona chef na yo muto atindi yo to songolo partout ko yo moko o mi boma yo moko politiquement travailler bien mais pona ba ministre ba ko tikala maman Eve Bazaïba ça va maman wana
nzamba pambola a travaillé kitoko baza quelques ministres net justice a olongwa justice c'est le côté kuluna a oza bakangelo jeunesse Yves ouais jeunesse mama a évité kutu et joueur au côté na terrain évité na hôtel mawapi na kanga balonde na kata passe yé puisque depuis azana ministère ya jeunesse on a ça les fort ba jeune ba côté na chef de l'état chef ezali moko chef de l'état zaki désigné na Afrique azala comme président jeunesse ya ba jeunesse Afrique na organiser que le kwana mais yé moko et le côté banda chef de l'état sala ki le kwana est-ce qu'il y a sali rencontre mopé a sala quelque chose pour la jeunesse et le côté yé effacé ya ozalate intérieur oui banda kotiwana ministre intérieur azali patron ya ba commandant ya ba ville nyonso province ya Congo mais to mona na Kinshasa to ya kuluna ndenge ezali mutu akomo banga kuluna mwana tamboleza te donc kuluna ezali kola sous forme ya M23 na kata Kinshasa depuis batu baolela boni bana hôpital sikoyo bakatani ba maboko musu bazolela biloko ndako ekei mais mela wana eleka na batele bango bayoka yango te eza entité na ye kote oyo est-ce que ba combattant oyo IDPS oyo babundaki bakoko travailler même mpe na baplace wana kozwa bango te na bafrontière na bapéage baplace ebele kutu mokenge otela ya nango bacombattant te soki baza 15 omona combattant ta mosusu moko mais ministère ya intérieur yango nde ezali mpena poumon chef de l'état récupéré yango kotisa bacombattant oyo babundaki batravaille na baplace wana okomona ke na yo okozwa lokumu maintenant ozosala yango te mawa trop ministre ya sport depuis ya kota wana léopard eloko te depuis ya kota wana population taza na nzala so ayoki match ya léopard asepela léopard a gagné azali na hôpital wo wana nde tozawemba sera yibenge coach mais c'est ça mais depuis yo ye wana papa eloko te ma wana ma tolela kaka moyen bato bakota batonda na stade ya te po ya bia to gagné te sinon barime bacha Denis Kambai oui soki bacha Denis Kambai te ministre azala mpona intérêt ya population mpona kombo te mais on a toyebisa yo à l'époque ya Denis Kambai ntango akoma ya ministre omona te bu un coup une flamme apesi biso chane et puis comment il faut participer à une équipe nationale dans la compétition sans calcul mais ouais, justice ce qui est là tout bazole la Luzolo Bambi à travers action Luzolo Bambi à Salaka à ça qui nana ye mais bato Luzolo Bambi mais oh pardon n'habiter ceux qui ont rappelé tant à qui taper dans ba parquet à ça appelle ba parcours à tout n'a pas battu à ça appelle ba point de presse ba tout n'a pas que na travailler bien tout na mais il était pardon président azong s'attelle Luzolo Bambi pour intérêt na biso azong sa papa Luzolo Bambi na justice azong sa ange nukana na travail a au monde que dans président lobaki ke ba port privé et kanga mais ti le ba port privé zo sala président Mtoya ministre exécuté président lobaki sous-traitance et koufa mais depuis président lobaki sous-traitance et besoin na PCA au Jeffrey Miss Makutani mais IDPS bango na lobi ke PDG amisa yo à peine amisa ye à peine mais amisa ministre te makambu ya kokanga ba port privé etali ministère intérieur na ministre ya transport na ministre ya transport peut-être puisque ba port les a faire partie ya transport mais boko kita boko ba mabongo mususu ezawa na habité son bon ekota na kesa l'état ba mabongo moko fabriqué mais ministre ozabi. OK, merci to continuer à tozana le professeur Arsène Moutouale à ce que to côté suko la dernière virage écran prophétique et anti-balle. Et ça la réunion moko ekotaki na kati ya réunion wana ba décider ba écarter Katumbi après décision wana bloc wana ya ba Katumbi
bon va décider basi maminduki na province na bango on comprendre ça on comprendre il y a hein na se réserver mon toile les mirons des oreilles Katumbi pour l'instant c'est décidé il faut pas écarter ni les obanisa mais ni oyo yo sala kena faut Katumba ça l'écarter ça linine car des pères des mains non on appelle ici écran prophétique antibal moi histoire mora muke na betele na lubaka awa na plateau awa na kumisaki papa na biso ne mwana nsemi oyo akende ko s'enrôler apesi province natale ya tata na mama na ye na école primaire oyo atangaki tout mais papa na bundaki bitumba pamba te na Congo central oyo bato bakufaka étant papa na bundaki à l'époque na régime passé batunaki ye est-ce qu'ils en a peuple ne Congo oyo bakogesa la paix na Katanga puisque réclamaki abi bato nyonso baza na Congo central balobaka lo langue swahili ye pe basengi ye ba ne Congo bake kosala na Katanga à l'époque Moïse Katumbi azalaki gouverneur tangu bazoki mingi ni bandeko baloba bayombe ba peuple ba ne Congo bake kosala na Katanga nini elekaki bato wana bazali lelo oyo bakufaki mpona nini parce que bato wana bakomaki kokontrole bacontener ezali kobima na butu bayebisa bango te bacontener oyo bakontrola yango te babouja yango te baremorke oyo ezali ya gouverneur bato wana ntango bakomaki kobuskile bango tro mosusu bakufaki mosusu bakimaki baya na Kinshasa mutu wana mutu mabe e avion ezalaki ya bajoueur yo oza sportif ya solo olingaka bale osponsorizaka bale avion bajoueur ekendaka wapi est-ce que avion ezala mema bajoueur bouc émissaire ezalaki avion moko soi-disant bajoueur mais ezalaki ya bajoueur te ezalaki ya batransport ya baminere avion wana tomonaka ya mazembe eza toloba te faut koloba mais bato balati bavarese ya vert ya nini noir blanc leko rien pas bajoueur te baentraîneur te exemple ane yo mona su bato avion wana omona su avion wana 50,000 dollars ya joueur wa rochabi mais mutu akabara le mbako avion tondo mona avion mazembe pas makambi ya et avion za ça double service avion za ça double service tantôt zo mema ceux qui match même ba joueur mais ce match ezate et combien makambo ceux qui poto e baké les avions et équipe mais aki avion équipe te exemple ane lelo azaka na kata mazembe pourquoi avion les a assusté régime changé contrôle comme mususu cop RVC et ceux qui a postulé oui gouvernement copo tala Vital Kamerhe alobaki eloko moko na procès nabi attention na procès ya président de la république eza procès moko basana nango te lelo osacrifie toti na pasi ya demi-siècle on eza kobanga te kobanga te Kabila abangaki bino okomi kobanga Kabila abangaki ete soki Tshisekedi abangaki Katumbi alinga oya pete mais Tshisekedi apesi passeport yaka azala libre yo mo ozala libre mais maintenant les mêmes moutons Tshisekedi apesi passeport apesi pe ba poste ministériel au Kabila apesaki ete mais lelo amoni mande komi na suka onga na bendani nanga po yalo batenga na zalaki nanga te omoni ba gérer mabe mazali na ba ministre na ye na kati tant bato balela pasi transport komata na zaki ministre ya transport ya yete apona soki azaki muto anga kabona na gouvernement Tshisekedi na union sacrée alinga kolongwa tongo mais ya moni ke tokomi na temps électoral na moment na année électorale akete mwana muke azate peuple congolais komi mature
kana bambongo bayibaki ba détournement nde ba ko sa peuple na ba polo ba parasoleil po yango nde ko bima na mwa ba dombo boye basa mapa o na zo mandat po na ko yiba bino su te peuple afungoli misu Tshisekedi alongoli biso na libulu na complicité balimba la tisema makambo ya Rwanda. Rwanda bitumba Rwanda eyaki na régime ya AFDEL. Moïse Katumbi baebani na kati ya régime ya AFDEL. Avant na eba Moïse, yeba Moïse na avant AFDEL. Oyebaka azaki le côté. Moïse baeko bima na tango ya régime ya AFDEL oyo ba remplacer Maréchal Mobutu. Tant tozo balaye régime ya AFDEL na ba Moïse na kati. Bango tout ba na kati ya même libulu. Exemple ne ba kene ko sala réconciliation katangese. Et le connaissez qui kosangisa des individus entre Yena Kabila ba se réconcilier pour ba bungisa Tshisekedi. C'est ça. Régime ya AFDEL o babengaka soi-disant les libérateurs autosenga date ya le 17 mai kufa. Batwa date ya fait kufa. Date mabe. Bâtiment B, il y a libéré biso, c'est là. Ba libérer kabiso te. Et zala kande communauté internationale ya ba mafia o bazako lukabazo RDC. Bazwa RDC nini? Bazu Uganda na Rwanda. Basangisi bango bapesi musée. Boko taboke récupérer mboka na. Etenya mboko tozala ko luka tozwa. Bino mibale boko taboke ko lukango le 17 mai. Et tant Kabila ye no moni ba Moïse Katumbi obaye a comme pe gouverneur to ebaka été après ça merci na Kabila wa misaka et le régime Kabila kei kozong sa ba Moïse Katumbi eza ko anticiper et le comme ben na kati ya Congo o tozo bunda to longo la régime AFDEL na bango na kati ya tozo suba to AFDEL to pesa bango sous pouvoir non to yebi bango ba jeune bango ceux qui te landeli bien liwa ya bakatumba mwaki ba ezaki ba organiser na bango ezaki organiser na bango bato wana nyonso ba Matata Mponyo ba Moïse Katumbi quand on m'a dit kufa na crash crash wapi mais na crash ya avion ya Katumba mwaki Matata Mponyo pasaki na kati est-ce que mutoko buka na bassin atele matambola na mikolo mike toko estimer miracle nzambe te mais wana ndimité wana donc à tout moment que le frère Katangé on s'est dit oh bah ebi Katumba ke azalaki assassiné organisé à Koboma kaka pona na klika bato babenga Katangé na Katanga na attention il y a des Katangé fabriqués il y a des Katangé originaires Katangé et les Katangé fabriqués ne ba yeko étouffé ba vrai Katangé banani baza ba Katangé fabriqués tolo baté mutwali emisango kitoko wapi les Katangé fabriqués sont là et nazo senga na ba vrai Katangé bokanga munoko te banani baza ba Katangé fabriqués tanga ba mwa za biloko oyo ba chef coutumier ya kokaba nationalité gratuit oyo po ba pesi yo lupangu ba pesi yo quelque chose olia au kabi nationalité oui yo nanga to okufa mais ba ko otiki ba congolais na esclavagisme otiki ka ba congolais na boile lelo boile to mona oyo ezaka bandeko na biso ba congolais à partir ya ndambo ba pese ko tia na poche oteki nationalité katanga o basakani katanga lelo te merci Tomomi Nasuka émission na biso émission bolingaka tolo bato na les professeurs Mutwale mitune zaki ngai ba impôt zaki donc to ke na lombango ngaso na tenka komba mutu obi non fabriqué ba de ba comprendre que on ça Katangé non Katangé fabriqué et non fabriqué to ba la première combo Kyungu vrai Katangé Muyambu vrai Katangé Katuma moche vrai 100%. Ça micro comme un miso. Joseph Kabila. Wana fallait qu'un c'est quoi.
Kingwa Seko. On répond à Joseph Kabila. Nabiso Kingwa Seko. Ce qui oui nabiso maman toleka. Watu bati nabiso Kingwa Seko. Moïse Katumbi. Kingwa Seko. Kadiongo Seko. Ah. Makambo yosuka wapi. Bandeko j'espère que ngana tuni mituna. Hein? Vrai Katangena, Katangé moi Katangé fabriqué non fabriqué. Natangi bino mo bolandi wana. Eloka kitoke ou me la raté, to komi na suka. Muto le numéro de téléphone. Mon message à Mouké sur nango. Il est mis tiens mako kebeni. To kabwana. Oh message à Mouké. Forcément pour numéro d'abord à téléphone. Va te belé bo la que non. Papa mususu wana benga professeur après ça numéro né. Balamo to kango bente. Pesa numéro na WhatsApp ou ba ozomba moko yo moko. Plus 243 82 740 13 38. Bandela plus 243 82 740 13 38. Ok. Basama pa on a mandat pour na koyiba bino souté peuple afongoli misu Tshisekedi alongoli biso na libulu na complicité balibala tisema makambo ya Rwanda. Rwanda bitumba Rwanda eyaki na régime ya AFDEL. Moïse Katumbi baebani na kati ya régime ya AFDEL. Avant na eba Moïse, yeba Moïse na avant AFDEL. Oyebaka azaki le côté. Moïse baeko bima na tango ya régime ya AFDEL oyo ba remplacer Maréchal Mobutu. Tant tozo balaye régime ya AFDEL na ba Moïse na kati. Bango tout ba na kati ya même libulu. Exemple ne ba kene ko sala réconciliation katangese. Et le ko les qui kosangisa des individus entre Yena Kana Kabila ba se réconcilier pour ba bungisa Tshisekedi. C'est ça. Régime ya AFDEL o babengaka soi-disant les libérateurs autosenga date ya le 17 mai kufa. Batwa date ya fait kufa. Date mabe ya libéré biso c'est là. Ba libéra kabiso te. Ezalaka nde communauté internationale ya ba mafia o bazako luka bazwa RDC. Bazwa RDC nde nini? Bazwa Uganda na Rwanda. Basangisi bango bapesi musée boko taboke récupérer mboka na etenya mboko tozala ko luka tozwa bino mibale boko taboke ko lukango le 17 mai etant Kabila ye no moni ba Moïse Katumbi obaye akomi pe gouverneur to ebaka ete apesa merci na Kabila o misaka e et le régime Kabila kei kozongisa ba Moïse Katumbi eza ko anticiper eloko mabe na kati ya Congo o tozo bunda tolongo la régime AFDEL na bango na kati ya tozo suba to AFDEL to pesa bango sous pouvoir. Non toyebi bango ba jeune bango ceux qui tolandeli bien liwa ya bakatumba mwaki ba ezaki ba organiser bango ezaki organiser na bango bato wana nyonso ba Matata Mponyo ba Moïse Katumbi. Quand on meurt, tu as vu na crash. Crash wapi? Mais na crash ya avion ya Katumba Mwaki, Matata Mponyo pas na kati. Est-ce que mutoko buka na bassin atele matambola na mikolo mike? Bon, toko estimer miracle Nzambe te mais wana ndimité. Donc Katumba Mwaki le frère Katangé. On s'est dit Katumba Mwaki azalaki assassiné organisé à Kobomae kaka pona na klika bato babenga Katangé. Na Katanga na attention, il y a des Katangé fabriqués, il y a des Katangé originaires Katangé. Et les Katangé fabriqués ndé ba ye ko étouffer ba vrai Katangé. Banani baza ba Katangé fabriqués. Tolo baté mutwali. Emisango kitoko wapi. Les Katangé fabriqués sont là. Et nazo senga na ba vrai Katangé bokanga munoko te banani baza ba Katangé fabriqué tanga ba mwa za biloko oyo ba chef coutumier ya kokaba nationalité gratuit oyo po ba pesi yo lupangu ba pesi yo quelque chose olia au kabi nationalité. Oui yo nanga to okufa mais ba ko otiki ba congolais na esclavagisme otiki ka ba congolais na boile lelo boile to mona oyo
ezaka bandeko na biso ba congolais à partir ya ndambo ba pesa ko tia na poche oteki nationalité katanga o basakani katanga lelo te. Merci Fabami Nasuka émission na biso émission bolingaka tolo bato na les professeurs Mutoale mitune zaki ngai ba impôt zaki donc to ke na lombango ngaso na tenka komba mutu obi non fabriqué ba de ba comprendre que on ça katangé non katangé fabriqué et non fabriqué to ba la première combo Kyungu vrai katang Muyambu vrai katang Katu Mamoki vrai 100%. Ça micro comme un miso. Joseph Kabila. Wana. Fallait Kinga c'est quoi? Kinga c'est quoi? On répond était Joseph Kabila. N'abisio Kinga c'est. Ce qui oui n'abisio maman toleka. Watu bati n'abisio Kinga c'est quoi? Moïse Katumbi. Kinga c'est quoi? Kadiongo c'est quoi? Makambo yosuka wapi bandeko j'espère que ngana tuni mituna vrai katangena fa katangé moi katangé fabriqué non fabriqué natangi bino mo bolandi wana eloka kitoke ou me la raté to ko mena suka muto le numéro de téléphone mon message à muke sosa nango il est midi na maboke beni to ka bwana message à muke forcément pour numéro d'abord à téléphone va te belé bon la que non papa mususu wana benga professeur apesa numéro ne mbala moko to kango bente pesa numéro na WhatsApp ou ba zomba moko yo moko plus 243 82 740 13 38 bandela plus 243 82 740 13 38. OK.